doit mettre sur pied une créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à Lelo, Nakola Kisabino, Bondoki, Yaba Congolais. Parce que Moutou Oyo, Alingi, Félix Antoine Tshisekedi te, Azali Motema Mabe, Azali Ndoki. Tolobite ke batutu bazala neti biso to zali ba fasciste par conviction okoki na yo kolinga Félix Antoine Tshisekedi te IDPST mais linga mboka na yo parce que ba makamususu ezo salama na kati ya mboka na biso moye oboya yango ezalité à moins que ozala kaka ndoki lelo na relaxa bino donc preuve à l'appui boyebi ke na 5 minutes so na lobi likambu na lakisa bino preuve na lobi likambu na lakisi image tant na yebsa bino ke batu mususu awa na kati ya mboka na biso bavandaka avant la lazo boule lobby na kosala nini po na bebisa mitema ya bakongolais po na sambwisa président na biso na sambwisa mboka na biso. Donc vraiment lelo lisusu boko comprendre que ceux qui nazali koloba yango ezalaka na tina na kanisi bino nyoso tout bolandaki na ba réseaux sociaux parce que na ba réseaux sociaux makambo yo ba fini président de la République et panzanaka d'une façon virale et puis mingi ezalaka ya lukuta boyebi ke 5 minutes ngana kendaka par émotion te na tikaka nanu ba sali busoto na bango ngana yena zongisi bango na temps avec preuve bomonaki donc je faisais allusion bomonaki ke vidéo moko et tamboli mokili mobimba bati mama moko ati audio azali kolobake secrétaire y'ambassade à Rwanda azali kofinga fachi beton azali koloba makambu ebele oya mabe po na mboka na biso lelo na relaxa bino vidéo wana na ko expliquer bino parce que ba congolais bazali ko comprendre te ba congolais ti sikoyo ndenge na ebisa bino ba misusu bakomaka amnésique na makasi ba misusu ça semblant de ne pas comprendre. Et là, on a bino face à un dictateur, le pouvoir s'arrache. Le pouvoir ne se donne pas. Le pouvoir s'arrache. Donc, face net, il y a Kanambe. Devant Kanambe, il faut botolaye pouvoir. Fati a zoa pouvoir. Na marika ka papa Tshisekedi alobaki. Bato babanda yi kondima yangote. A joie pouvoir sans que makila ekita. Donc papa na biso de heureuse mémoire, papa Tshisekedi alobaki il ne peut se joie pouvoir sans que makila ekita. Bato ba no nango ezali insalamable, impossible, mais esalama. Donc Fati a joie pouvoir avec douceur. Neti kaka na ba pays civilisé otomona kawa. Donc boyebi ke to evitaki bain de sang. Misusu kutu to yebite soki balingaki ko sala tout la mwisi ya zaza wapi balingo kimela wapi ba misusu lelo ba se retrouva na kati ya union sacrée de la nation mais to yebesika balingaki ko kimate to evita ben de sa makambo esama na mboka na biso po bo comprendre ka tango na ba ke nzamba lingi Congo ezali penza masolo ya solo ke nzamba lingi Congo po o eleka na mboka na biso donc mutu moko abulate kokaki ko leka wana. Donc bino penza bozali ko kanisa ke Kanambe ndenga zalaki wana alingaki atika pouvoir. Mais batu oyo nakanisi baza na mémoire courte ou bien bazo comprendre te donc Kanambe zalaki na besoin ko tika pouvoir te bo mona ndenge akomaki ko prolonger ba mandat na ye ko sala ba masolo moko boy pour ka tika na pouvoir. Kanambe
azwaki pression et puis donc Félix Antoine Tshisekedi a même contre Mira Makwanza il percute tout a fongoli garde atiki mais Kanambe azalaki na bula kotika pouvoir te azali sokoro donc sokoro akondimaka kufa na pouvoir ke ba sambusa ye alonga parce que yeba ikazana ba casserole po bato ba bonda net liseki mais boye ba ke Kanambe suka ko kangama parce que azana ben frakata moko boyezo dépendre kutu na bisote na Félix Antoine Tshisekedi te bino bozo kansa ke Kanambe kamati acha mbongo na ya zwaki ati mbongo ne ayibaki peuple congolais akamati ati dauphin na ye ya Shadari donc bino bokanisa ke Kanambe aza penza na boule ke atika pouvoir ou bien atike lango opposition IDPS moi na papa Tshisekedi mais mais bo boulete achaki yango poso ki ye epesi faut pas donc mutu ya neti ba Shadari wana akoloba na Kanambe ni nengo zaka ke continuité kaka ba changer mutu mais masolo ezowita ke pa Kanambe parce que Kanambe bazala ki bato wana nyo surtout ya PPRD bazali donc makamoko boye tikala bango parce que ndengi Kanambe tikela ki bango koyiba na niveau wana donc ba koki jamais kozala contre Kanambe. Bomona bino moko ke donc Shadari libabe witaki bota la mama Olive atie maboka zo sambelela e donc batu baeba kike bango bazali kaka donc na pouvoir écotika na bango mutu kuta bandoko boulete ke donc den Kanambe za wana pouvoir to boto la ka e yango to zali ko laksa bino na laksa bino bota la bino moko Obeminaku o azalaki donc présent ya parlement ndenge lelo mboso azalaki ya PPRD botala avant l'élection o ya bandaki koloba pour bo comprendre que bazalaki na danger bayebaki ke soki bakatani na élection présidentielle donc pouvoir na bango ekei côté mususu bayebi esika bakosuka te bino moko bolanda oyo Obeminaku bandaki koloba avant l'élection et salama donc restez connectés sur Club Original, on revient tout de suite. Quelles que soient les sensibilités, les sentiments de chacun, c'est le régime. C'est Joseph Kabila Kabange, c'est Mzé, c'est toute cette démarche. Et donc nous devons travailler parce que si Ramazani perd, notre régime perd. Vous imaginez les conséquences pour la République. Et donc chacun doit réfléchir pour que nous communiquions comme bino moko bowiti kolanda po batu mususu bazali ko comprendre ba mona oneti liseki donc Fati na Kanambe ezalaki marque ya le corbeau et le renard donc corbeau a simbi fromage na mbebo donc tant kaka donc fromage kwei Fati a baki fromage a changé esprit à esprit à la musique. Donc, bah, marque qui a c'est qui sera Kanambe, moi, c'est Kanambe, comment ça gagne, écrit, allez, quoi, allez, Fatia Baki, fromage, il faut zoazou, fromage, allez, changer face, pour battre Moussou, Babandaki, donc, koye bate, donc, ceux qui n'dengeni ne koleka, ceux qui n'dengeni, boye bibino moko ne bandel, ndenge zalaki, o Fati béton, azange sika kola, la Kanambe, boy kobimana, ndaku, na résidence à Boykobima, après commis Kanambe a joué avion qui est dans la Chine. Après donc à Kosala Nini présent ticket, azana parlementaire, azana sénateur, azana cour constitutionnelle te, boyebi ma solo anesi là, ezaki ni présent ticket. Présent ticket au Sani, azana loko tazakusu nanda kwa rola la télé lo, ezali donc vraiment président de la République a tindako o penza résidence présidentielle ya Mongalé ma esika kasavu ba tcheki résidence na esika Mobutu a tcheki ba bureau ne ko penza résidence ke dieba ke bazo boma batute bazo sala batute président Longwe a tikali penza mutu akolanda ye na simatike lié palais présidentiel ndenge to monaka Élysée donc mutabimi atiki donc soko yo changer ba ki to ngo tsa ndenge no décoration mais palais présidentiel etikali. Donc batu na yebite soki batu bazo boulakani soki batu babosana ba makambo nazo la sabino non parce que na lobela ki bino masolo vidéo bo moneke on ante botala mwana mwasi oyo na yebite soki ya atia vidéo oyo akanse biso toko baye Félix Antoine Tshisekedi ou bien donc toko yina Fati béton donc azam komiko c'est on a nazo expliquer que ayebake donc pouvoir wana Kanambe alingaki kotika yango te Kanambe alingaki kotika yango te atika yango parce que azalaki obligé atika yango nazo la sabino bino moko bota la vidéo oyo et circuler que moi na moi sur azolo ba ke muto azokoloba na kati azali secrétaire na ambassade à Rwanda oyo na relaxa bino sima ezali ya solo te parce que mukolo
maloba vidéo wana abimi aye ko démentir makambo. Donc bino moko nanu bolanda vidéo oyo mama o azali kolobake donc muto azolo banakati azali donc secrétaire na ambassade ya Rwanda. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Shuka mama na chosukola na sisi boyoka ndenge secrétaire ya ambassadeur ya Rwanda ndenga ofinga président parce que président tindaki message que ambassadeur à Rwanda a libéré Congo. Ba bébé chéri boyoka Awan ba mouton de la République, un politicien congolais qui excelle toujours dans l'idiotie. Awan tu batachaka kwa banyangana kata ba idiot shiko kani. Chilombo anaanza kubeba banduku wake bakasai bade baigone na abo mu Rwanda banenda mu Uganda pour signer des accords. Hein? Vous les moutons de la République, Félix Chilombo, quand il a eu la présidence, ces moutons n'étaient pas là. Hein? Ces moutons n'étaient pas témoins. La politique, il habite à Mugongo. Les politiciens congolais sont des imbéciles, vraiment. Chilombo est devenu président, ils ne savent pas les tenants et les aboutissants, les raisons cachées, les secrets de Kingakate qui ont fait de Chilombo président. Ces idiots moutons, la plupart d'entre eux ne savent rien. Chilombo a pris la présidence. Quand il recevait Joseph Kabila à sa résidence, ces idiots moutons ne savaient pas de quoi Kabila et Chilombo se parlaient. Chilombo a commencé à fréquenter Kagame et Museveni. Chilombo ne prenait pas ces moutons. Hein? Chilombo allait avec un ou deux personnes, des Kasaïens, pour signer ces histoires avec Kagame et Museveni. Maintenant que ça le complique, hein, il ne dit même pas jusqu'à là, Chilombo n'a pas su dire la vérité à la nation congolaise. Pas même nation, dit au peuple congolais, parce que nous n'avons pas encore atteint le degré d'être une nation. Nous avons des relations compliquées, nous les Congolais d'abord. C'était un sénateur. Au lieu de se lancer dans une aventure pour faire des déclarations de soutien à quelqu'un qui ne vous a pas dit la vérité, qui ne vous a jamais présenté des documents, des signatures entre lui et Kagame, politicien congolais, idiot, imbécile, escroc qui recevait l'argent, vous allez vendre le Congo. Et le voilà, il se lance dans des déclarations de soutien à un président escroc arrivé à la présidence d'une manière de magouille, un président qui est allé lui-même signer des accords à l'étranger sans informer même ses idiots députés nationaux et même ces autres idiots là-bas, sénateurs. Congo et Koufa, Banyangalakata. Ça c'est vous, les escrocs. Donc bino mo tolanda bolandi po na ibsa bino bomona ki ndoki ya ba Congo daye mutu o azolo banakati azali employé na ambassade té rien à voir. Mais Moutouana, bon, tu es bien hostile na pouvoir, hostile na pépère, hostile na président Félix Antoine Tshisekedi, hostile na UDPS. Mais maloba oyoana ezali montage ezali yé mais aloba ki ndewante ba kati nako la kisabino après parce que ngana loba na tchaka preuve. Donc bon moni ndenge pensé donc moni batu oh donc bazo sala penza donc eloko par préméditation donc au vandi ozo boulé et loko ni na kosala ke po epesa bodo baza pena na izini ya komontaka babiloko oyo po ebebisa bana mboka na kolakisa bino yango na yebisi bino donc na yebisi bino pena ne bandeli penza bobando mona ke kanamba zo ata na parler et pas ma Denise kuna ko lia badi bando ya soute tant Félix Antoine Tshisekedi a changé les faces à soutaya ya ka soute et puis pour kana robenda pouvoir boyebi ke penza président Fachi donc aloba penza ke na kanamba ah obi ke kanamba zo boga Obige kanambo betara forme à danger. Donc imaginez que donc ba kumi setan wana zomona ndengwana azomona penza que ah donc penza ya solo penza bazo kumi sangana za boga na la tara forme à danger. Président ça yebisa bino que donc yaza na don moko bosuka monika ka mutu a comprendre déjà muto yo akendara bo muto azabo donc tanga monaki ka kanambe abia yumo na komema yebo na kosalebo na suka bokomona président lo bango bino moko boyoka ndenge président zo expliquer donna ya zalaka nango et ratakate. Et moi surtout ce que j'ai comme je dirais donc c'est de vite connaître les gens.
Quand je connais une personne, j'essaye vraiment de mieux la connaître, de savoir qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qui lui plaît pas. Enfin, j'ai toujours eu ce don-là, de très bien connaître les gens. C'est pour ça que beaucoup pensent que je me fais avoir, mais en réalité, non. Parce que même quand quelqu'un pense qu'il est plus malin, oui, moi je sais qu'il pense ça et je sais à quel moment il va déchanter, quoi. Donc voilà, donc je me trompe rarement. Pour yo zo monene ta azaneti yu mazaneta lo barate me ya sa timbela ki yo ebi ndenga okumbela yo lelo bondo lo bapenza ke na kanambe ke yo fachi ayebi masola politique na kasi kanamba ko swabino na lito parce que ba kolero ba makambo amona penza teka pouvoir pour ya yeba ki ke donc 6 mois ebele akobaka pouvoir soki donc ba kotisi donc loi moko boye na parlement leki et ke na sénat ba prouvango et ke na cour constitutionnelle ba prouvango donc azali ki kondimate makambo ko ba kaka donc oyo atikalaki juge atikalaki na cour constitutionnelle oyo bras droit penza ya kanambe tanga tali penza alobi non ngai penza ifona landela makambo mboka bon mais vous comprenez te na majini nike donc na l'ère à covid ba avion tout et kangama donc juge loi mbawana akomaki ndenge nini na Belgique bo boule akomela ndenge nini na Belgique donc Félix Antoine Tshisekedi aya penza ke donc abaka parlement abaka Sénat, abaka cour constitutionnelle, donc na rafraîchir bino mémoire, bota la kaka, ndenge makambo leka parce que tant makambo bandaki donc ba tukutu bandoko boulete que vraiment lelo que donc Félix Antoine Tshisekedi a comme majoritaire na katia parlement ezala ki eloko moko donc impossible et insalamable mais lelo et salama. Donc bino moko bolanda na bilili. Oui. 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 S'il vous plaît, restez calme. Oui, je vous remets. C'est juste pour ces les chats. Bon, non. Symbole de vos attributs. Une écharpe, c'est si on n'utilise plus. Parce que c'était dans l'ancienne série. Comme ça. Pour la discipline dans la salle. Bonne chance, président. Votre bureau est là. Ça va? Et s'il y avait quelque chose, vous m'appelez. Je suis à votre disposition. Non, c'est un devoir républicain. Non. C'est un devoir républicain et les devoirs républicains sont sacrés. Devant tous les membres de mon équipe. D'accord. Et tous ceux qui sont en train d'assister à cette remise des prix, qui ne va pas durer longtemps. On ne sait jamais. Je souhaite que la situation va
continuer comme elle vient de commencer. D'accord. Spontané. Ok. Merci beaucoup. En tout cas, on se retrouve à la... Oui, absolument. Le chef du gouvernement vient de déposer sa démission auprès du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, ce après 15 mois à la tête du gouvernement de coalition. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga dit avoir tiré toutes les conséquences de l'évolution de la situation politique du pays. Giscard Koussema pour le reportage. La mention urgent estampillée sur la farde chemise portée en bandoulière par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba était prémonitoire d'une grande décision. Le chef du gouvernement des coalitions a présenté ce vendredi sa démission auprès du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il avait nommé en mai 2019. Déchargé de toute responsabilité, Sylvestre Ilunga Ilunkamba est sorti le main vide du bureau du président de la République et a fait lui-même l'annonce de sa démission. Vous connaissez comment a évolué la situation politique dans ce pays. Je ne vais pas épiloguer là-dessus. J'ai tiré en fin de compte les conclusions de cette situation et je viens en toute responsabilité et conformément à la Constitution de déposer la démission du gouvernement de la République. Je remercie le président de la République au nom de mon gouvernement. Je les remercie de la confiance qu'il nous a témoignée dans le cadre de l'accord de coalition qui a permis à notre pays de connaître la première expérience de passation pacifique du pouvoir. En ce qui me concerne personnellement, je remercie le président de la République de la confiance et de la cordialité de relations que nous avons entretenues durant les 15 mois que je suis à la tête du gouvernement. Même si on le savait déjà déchu par l'Assemblée nationale, le dépôt de sa démission auprès du chef de l'État tourne la dernière page de la coalition FCC Cash. Les successeurs de Sylvestre Ilunga Ilunkamba sera connu dans les prochains jours. bino moko bowiti kolanda mbongwana ndenge salama na mboka na biso kutu bato kutu bamanda ko boulete liboso ezalaki président ticket est-ce que kombo wana qualification wana ezalaka lisusu te parce que bato ba comprena te na majini nyango Félix Antoine Tshisekedi akokoma na gouvernement akobaka parlement akozwa sénat bato babulaki te na bato kutu bazalaki sima ya Félix Antoine Tshisekedi babandaki kondima te ke ekoki kosalema ma esalema et puis bato babandoko loba donc bapesa ye pouvoir oh donc masolo basignaki papier basignaki tokolakisa bino papier botala papier na o balobaki o basigna Félix Antoine Tshisekedi asignaki avant zwa pouvoir bino moko botala papier wana. Bino moko bolandi et puis franchement vraiment natuna vraiment bino penza yebaka présence à Kinoa biso tout ba Kinoa donc to timba donc franchement est-ce que masolo o etali pouvoir est-ce que ba déficit sera pouvoir au déficit de pouvoir le que na rozongo mozane tike momi na yo que au déficit le OK na yo il y a 5 ans donc massa mutu boye bombelanga momi pas na yo zo sima o kuta momi no ba tia ronto donc est-ce que na masolo oyo nani aza Yuma et puis Nani Aza Yanke.
na masolo mutaza yankeza Félix Antoine Tshisekedi parce que yé kanamba zaki na pouvoir babaki pouvoir apesi soki bino ndebo baka apesa mais apesa pété bazoye donc apola apesi siko pouvoir siko ngana za na pouvoir donc ndeki Félix Antoine Tshisekedi na pouvoir aozo penza donc apesi pouvoir pas ya muta perdre impossible donc na masolo ngo yankende zali Félix Antoine Tshisekedi yume zali nde kanambe. Et puis, dans ma solo, qui marque les corbeaux et les renards. Donc, fromage et quoi, Félix Antoine Tshisekedi a baqué en changer les faces. Ndebo Mouna, Ndengi et Komaboui. Donc, botika, Babilobela, Kocha, Babilo, Komo, Bokanisi, qui a signé Bakor, Moroboy, a signé Kibam. Soki a signé Bakor, qui a signé Bakor, a signé Bakor. Et qui donc, Kanambe Makambu, tout. Ou Angaï Kolo, Bapoatika pouvoir, il fallait que le baga, oui. Oui, oui, mais tant que vous avez un pouvoir, au moins vous avez changé les faces, vous avez masolo et les cas. Ndenge masolo et les cas, bon abebilo bakaze penza kanam ndenga zaleki wana vandi penza baza sokoro doga ebeke ako signer pe parce que kanam abeta 18 ans. Ba marche salama ba combattant tout ça ba talon ici la biso ba marche nanango azwaki atali banga mutameka libanga ba baraye nanango longola kanam. Donc kanam ba ko vanda na pa beti 30 ans mutango diene nulle part ça peut jeune. Bango ça de l'autre côté. Donc mutoya na stratégie penza que a longola Kanambe na pouvoir ils a Félix Antoine Tshisekedi il faut donc to s'estimer heureux to féliciter na makambo asali parce que donc Kanamba zaleki na boule kutute ke atika pouvoir. Donc to marqué pause publicitaire na biso ba partenaire na biso Kodia Simon bobi Kodia Simon et sali vraiment tout pour donc congolais nyoso surtout bana diaspora ba comme ba propriétaire banda kuna ba norme moko international na kati ya Kisasa bino mo bobi Kodia Simon donc année prochaine déjà ba relivrer banda ko ezali projet immobilier za teke ba tekelio moi eloko yo tongi bango azotonga cité mobimba quartier mobimba bazotonga ba otongi ba banque ba tongi donc ezali neti ndenge na poto to mona ba créer quartier moko boye ba otia biloko nyo surtout ezana kate puis boye ba ke na maluku kuna donc tram ekokoma kuna donc ligne oya tram wana météo soki ba be yango météo kin wana métro kin eko komela kuna donc za côté mobo donc soko vandi na maluko za na tina okena gombete donc vraiment bo bukana te bo sala nyo surtout parce qu'après on a ba okelu Lubumbashi après on a ba ke ba Mwanda donc ya Kisasa na maluko ekomi vraiment na suka benda to lo basiko yo donc boyibi wa mi service ya ndeko na biso moi si Mireille Wanka ki azali ko sala nyo surtout pona ko aider bana mboka na makambo o etali fret donc yekutu soko pesi biloko eza na avion na bateau donc kanga na yomisu rendez-vous kaka na kine puis bobo sanate na kati ya Paris awa masolo ya ndako boyebi masolo ndako na ba mboka mususu na poto ezalaka facile ozala mbongo na côté awa na Paris ozala mbongo melem su zozwa ndako te donc solution bandaku et si là et comme pepele avec kitenge appartement pichu kitenge appartement bo benge na numéro 1 ko visiter ndaku au koti to ko bosa na pété décoder na biso ya bana mboka parce que faut bolinga makambo ya bana mboka boza teka na complexe be na moteur mabe ko aider ba étranger que au lieu aider muninga na yo c'est pelative za décoder ya bana mboka plus de 500 chaînes nyo surtout ya bilengi. Donc ce que je ango za bezo zo kutu ba biloko musulte parce que yango pas avantage nango ezali okotambola nango esika njo surtout OK ezaka muki otina poche internet câble ya HDMI au sali ba masolo na puis bobo sanate donc salon de coiffure na biso awa na kati ya Paris ezaka moko donc El Binto coiffure na Saint-Denis na rue Casanova. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite.
Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de La Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Kilelo, quitte appart, pichu kitenge, tu pesa appartement na kacha poto, solution monani, ozana posa ya sala concert, salle ya mariage, pichu kitenge appartement, osala location ya restaurant, obenga quitte appart, pichu kitenge appartement, ozana posa ya événement, au défilé de mode, oh ba mama ba roya réunion, oh soki nini. Pichu kitenge appartement quitte appart. Ozana besoin ya louer terrain. Oh na bana otumbaka ntaba na ngai na nenga poto zone industrielle. Quitte appart pichu kitenge appartement. Olingi ofungola ba bureau quitte appart pichu kitenge appartement. Numéro ya téléphone 0033 75 14 32 126. Benga na quitte appart pichu kitenge appartement. Olingi ko sala achat ya lupangu na poto. Ozana Kisasa, ozana Ngola, pichu kitenge. Ba kitenge ba ebele me wana quitte appart. Check. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur o biso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o kolisa ngo na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bien. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bien. Donc c'est Sepela TV ça ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kassavu. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano 75 018. Wami Business avec Mama Mireille Wankaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec l'expédition là. Toujours. Salon Member One, chez Elbito Coiffure.
il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. C'est lui ton coiffé. Merci na ba partenaire na biso oyo ba renouveler contrat na bango ba misusu ba comment vraiment automatiquement ba tika biso teza sous forme na bango ndenge ba edaka chaîne na bino et puis bobo sanate donc to sala ba masolo na ba moyen na biso moko donc ceux qui moyen zali bo hésiter te bo vraiment ko aider chaîne donc compte na biso PayPal ezali wana donc compte bancaire ezali wana donc ceux qui ozali na possibilité ya ko aider chaîne Hésitez et des chaînes. Donc, des retours vraiment donc, sur le plateau. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre après ces bandes annonces relatives à nos partenaires. Donc, vraiment, merci na binope. Message ezali koleka parce que bo zalaka na sima ya ba partenaire na biso. Donc bino moko siko bomoni makam to laksi bino to expliquer bino po bato musu bazo kanisa masolong ezali ka facile. Donc kanamba yaki kaka poale atika kanamba zalaki na boule ya kotika pouvoir te. Batiki c'est pouvoir donc na makasi parce que azali sou na choité. Azali sou na choité bino bozo bimisa beloko moko ba signa ba accord moko ba accord ngo atako to signer ki ba accord. Oui ton dimi so accord ezali ba signer ki pour Kanambe alongo na pouvoir parce que Kanambe makambu tout ngo lo ba il faut qu'on dima pour alongo na pouvoir but na biso ala ba combattre zaini parce que lelo ba combattant mususu ba ye na sima. Ils en étaient na Paris aujourd'hui donc train donc na gare du Nord Masolo les na gare de lieu faut pas bêter là oye baté ba msu bazui combat na sima bita kombe zageni Kanambe donc Kabila dégage donc tozo atama kakwa tambwa mais moi na mboka asala Masolo but wana ils a réalisé jusqu'à preuve du contraire mutu moko ta yebisa biso que donc Fachi Béton azali étranger. Mais si ko batu bazoko zongi sa masolo babando lopo na Kanambe bazozong songo na Félix Antoine Tshisekedi c'est pas normal, c'est vraiment pas normal. Bon moni vidéo na lakisa ki bino siko nazali ko lakisa bino donc vérité na tikara batu bat buka lukuta 5 minutes ya kapo et zongi sa vérité siko ebimi bokota la muto yo boyoki na kata vidéo na balobi kazali secrétaire na ambassade ya Rwanda eza faux azali Katangé. Donc, na epsaki bino aza hostile na pouvoir le baraba makamnae donc critique to pekisa rangote donc tozali na liberté d'expression mais makambo batie wana ezali yangote ba koseli makambo ye moko pe asali vidéo azali ko lobango biso te mutu to lobi yango botala bino moko ye moko mukolo masolo oyo bati wana mwasi wana zolo bake mungongo ezali ya secrétaire ambassade ya Rwanda c'est faux archi faux bino moko botala siko vérité mukolo voix ayeko démentir makambo mwana mwasi alo baki donc restez connectés sur le club original on revient tout de suite. Bande konanga ba congolais ngana aigle de Kolwezi congolais full time 1000% batwebele baye bingai na salaki audio moko boye là où je condamnais le comportement de nos députés nationaux congolais, na ba sénateur congolais, na gouvernement na bango tango ba utaki na couloir lokola ba mouton. Pona koyebisa ba congolais va supporter président na bango, sans même se demander des questions à kendeki na Rwanda ko signer signa na Uganda. Il fallait d'abord to abayebisa bango. Ni nezalaki na ba signature à Chilombo. Alors, batwebele bayoka ki audio na ngai mais botala mwasi moko boye na TikTok kombo na ye Nana Ngombe Ikepende kombo na ya TikTok eza Norli Lisumbu asali video moko na TikTok aza koloba makambo alukuta ke ngai naza secrétaire et ambassadeur ya Rwanda botala ndenge batwa IDPS maele suki bino botala video ya mwasi oyo ya lukuta. Notre sukula na sisi buyoka ndenge secrétaire ya ambassadeur ya Rwanda ndenga ofinga président parce que président tindaki message que ambassadeur ya Rwanda a libéré Congo
Bébé chéri, Boyoka. Mouton de la République. Un politicien congolais qui excelle toujours dans l'idiotie. Abantu batachaka babanyangana kada ba idio shikokani. Chilombo anaanza kubeba bandugu wake bakasai bade, baigana nabo mu Rwanda, banenda mu Uganda pour signer des accords. Hein? Vous les moutons de la République. Félix Chilombo, quand il a eu la présidence, ces moutons n'étaient pas là. Hein? Ces moutons n'étaient pas témoins. La politique, il a dit à Mugongo. Les politiciens congolais sont des imbéciles, vraiment. Chilombo est devenu président, ils ne savent pas les tenants et les aboutissants, les raisons cachées, les secrets de Kingakate qui ont fait de Chilombo président. Ces idiots moutons, la plupart d'entre eux ne savent rien. Chilombo a pris la présidence. Quand il recevait Joseph Kabila à sa résidence, ces idiots moutons ne savaient pas de quoi Kabila et Chilombo se parlaient. Donc, bandeko wa Congolais, bomoni, bino moko, lukuta. Donc bino mo betolanda parce que ngai na lobakate tozane tite ke ba chaîne mususu bandoki bazo créer présent ba opérer présent koufi présent zali na koma soki nini mais image ezate biso to tchaka to lobby to tcheli bino image na kansi bato tout batala émission na ngai depuis to banda donc nazara toujours objectif donc naza flatterté donc encore moins lèche bot pour rester poli donc na lobara makambo ceux qui na moneza bien te na bezali bien te mais Toye Bakenga nazali sima et à président de la République toza ba fasciste par conviction. Bomoni binomoko, bomoni le kutapo bo comprendre que ma solo nyo surtout et les gars en internet ils avaient ya solo te binomoko bomoni moi na moi sona penza donc et puis ils a soni mama ils a ta mobilité mama déjà soka zo kosa na niveau na donc c'est que vous allez moi mora mabe donc ta la peine de vandi va donc heure moko sérieux vraiment avant di pas zo loba donc azo ko kamo donc wana tu ezaki ba montage kaka pour ba baby sa réputation mboka ba baby sa réputation ya président de la République ya mwana linga lelo vraiment na bete la bino setena la sabino ki monte mama be ya ba Congolais bo keba soki bo monele msuli kambele ki 5 minutes avec César Ngadi Kleboa alobi le côté c'est que zali makambo lukuta soki makambo zali ya solo toko lobayango donc bino moko bo moni vérité ndenge yebani donc vraiment merci donc toko mi presque à la fin ya émission na biso ndenge na lobara je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. Donc ce qu'on a commis na souka émission bobeka base toti kaka yango te yango te sala ke vraiment que 5 minutes c'est la base yango te comme ça président de la République à partir à Genève basali lukopa à Zongi base de télémeli abeti chita simambala moko lelo bomona makambe comme ce que je dis, je vais me retirer, je retire ma signature au nom de l'UDPS de cet accord que nous avons signé à Genève hier dimanche 11 novembre. Vous suivez donc ce que vous recommande votre base. Mais pourquoi y avez-vous adhéré sans même demander que votre signature soit conditionnée à un accord du Congrès qui vous avait investi candidat à l'élection présidentielle pour le compte de votre parti? Christian, je ne vais pas rentrer dans les détails de nos discussions, des débats et des délibérations, mais vous devez savoir que je me suis rendu là-bas en responsable et jusqu'au bout, j'ai défendu les intérêts de mon parti. Et j'en profite d'ailleurs pour dire à la base de mon parti qu'elle se mobilise parce que dans les jours qui viennent, je vais descendre à Kinshasa à sa rencontre pour lui donner le compte-rendu de ce qui s'est passé à Genève, mais également pour la mobiliser afin qu'elle se prépare à entamer avec moi la campagne électorale qui va s'ouvrir dans quelques jours. Toujours honorable Jean Moutala, merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi, toujours na katalon tozali kopesa José Kano qui kakamene maître Wera Mukuna
Maître Rajamoule, merci. Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec ses angato. Tikali Karanakati, il y a Londres pour nous repérer ça. Marie à la beauté naturelle. Marie à la beauté naturelle. Merci. Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec ses angato. Kisiko na Kati Espagne pour nous repérer ça. Beloti Mavungu. Beloti Mavungu, vrai chéri, oyo fêter anniversaire na kati ya moi oyo. Donc toko yebisa bino ango Beloti Mavungu, vrai chéri. Merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec ses angato. Siko na kati ya la Poutou de Yalo, la petite sœur propre. Poutou de Yalo, la merci. Na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Toko Pesa Mbote na Katia Paris na Jean-Marie Chibango merci na ba partage na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Fifi Philo Faria l'homme à la Mercedes très propre na Katia Paris merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngatoki na Esika ba administrateur ba Jeraboyebi ko sangisata 10 Congolais Esika moko za passe toza na groupe na biso eza na plus de 150 personnes donc ba administrateur ba sala moko kasi penza quotidiennement donc nazali ko profiter pour na féliciter bango to ko pesa félicitations pe mbote na Shai Mukenge Shai wa balengela mon voisin Shai Mukenge Shai vie ya Doudou Swami Doudou le quartier Shai Mukenge Shai ya tungisaso Doudou le teli boto tungisa Doudou le to mais Shai Mukenge Shai petino Doudou la bifo benga pe moko donc to si na Shai Mukenge Shai to ko pesa mbote na Babi Kisinga na katia Canada merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Jerry merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tokei na kati ya Afrique tropé sa mbote na Babi Lumumba merci petit frère propre Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi na kati ya Canada pour na repé sa Bonaventure Trésor Ochudi, merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi to tikali toujours na kati Canada pour na repé ça Fina Mokonji, merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi to zongi awa na kati ya Paris pour na repé ça coach Jean-J Kolwamba petit frère ya Viennaye, merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Boyebi to suki sera toujours na kati à Paris na dokotolo na biso parce que santé ezali numéro 1 so santé za bientôt au sala ka ilokoto za ba projeté atambongo za roli angote ba misusu ba roli angoto zo recommander bino bolanda ke mission parlo santé ya dokotolo na biso Jean-Paul Djamba. Donc, c'est ainsi que s'achève ces 5 minutes avec César Ngadi que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Prochain rendez-vous dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Akozwa, Masolo, Nambuchu, Penadikos. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut déconstruire. Au salaire, c'est vrai, tu vas